tout ça la commentaire à modèle nini pona nini yo ezali ko soit yo ce que qui balobi que ce n'est plus le moment ya ko vendre na ba bureau quand on a zolo bana ba tout là il ne faut pas, les Congolais n'ont pas besoin de juge de touche. Nga na sali, oh na sali, ceux qui ont peut-être que na tika je loko moko, yo pe côté là na katiwan. Yo pe côté là na katiwan. Ya nga na zolo bana bino, botika biloko wana. Les Congolais ne doivent pas être comme moi na classe ya batutu. Il faut pas vendre sabino pour revendiquer vos droits, il faut pas vendre sabino batangi sabino que pour ko revendiquer droit boy na boy. Mais papa, wana nini? Wana nini ya wana zomona ba mouvement mususu bozo sala na zomona ngoti na te biso to timbati biso to ko la kisabatu beaucoup d'Africains beaucoup de pays africains to la kisabango banzela biso to leka na lobina bino phénomène combattant boy bisanga pays nini et bi mise phénomène combattant billet à 1 million des Zaïre billet moko formule 1+4 chef de l'état moko na 4 vice-présidents. Une expérience Makas. Il n'y a pas de 19, 20, 21 janvier sans Christopher Ngoyo et Kangama Pona Likambong. Mokolo Tokomona ba Jomi Dongala, ba Ernest Chaviro, ba Jean-Claude Muyambo, ba Ndekonanga oyo ba Kangama Kambwa Filimbi ba Lucha na ba Nini na ba Yana Mar, ba Ndeko Yanga Bazakuna. Ba Yves Toko Sepela. Na ba Daniel Saf. Na linyi bolanda mboka Alain André Atundu Liongo, porte-parole et la majorité, tu peux s'acabater toute parole. Mais ceux qui ont dit qu'on menacé, on dit qu'on a menacé. Bolan. Merveilleux. Nayo pe lokola na équipe na yo mobimba na bato yo balanda kayo na bato ba sepela kana yo na bato ba sepela kana yo te. Merci beaucoup. Boni majorité présidentielle. Bozo toka ou bien ko bange bandi ko kima mwa muke ou bien bozo banga kandenge beaucoup de mikolo fièvre et obeta bino makasi ndenge to ndenge to bakanaki c'est ça toza très pepele c'est-à-dire que toyebi mokonzi wa mboka abengi biso na likambo monene kombo te dialogue wana ekozala likolo ya processus électoral biso pe tozo milengele processus électoral wana tomoni yango ndenge nini kokoso ezali to ezali te tokoki kosala nani seni akoko saila biso maponami na novembre ndenge mitindo lobi tote soko akoki te tosala boni totuna nano bato oyo ya technique toyoki moto lokola ndeko na biso bonso alobi te moyen ekozala te mbala oyo tosala vraiment na novembre soko otali OIF balobi mpe ndenge wana soko otali mpe seni alobi ndenge wana d'ailleurs abandi sikoyo kosala nde baza kokanisa te basala appel d'offre soko basali appel d'offre international na suka ya sanza il faut sanza mine pour que appel d'offre wana esila seni alobi botika nano mbindo na bino aseni wana bino bato ya majorité bomeli bato mbongo André Atundu pe ozana fier ya koloba ke seni alobi bomeli bato mbongo bino majorité na bino na bato na bino bozo placer likolo ya seni soko komela mbongo eza nde seni ameli biso nyonso po biso nyonso topesi mbongo topesi caution tofuteli bato mwa billet bakenda bazonga tolingaki te esalema po tozwa lotomo ya dépense wana kasi seni alobi ekoki te bo tosala nini tozozela dialogue yango bokosenga eza mpona bojustifier ndenge bozali koimpose glissement na violation ya constitution na bacongolais ke moyen eza te ndenge bozobanga ke lokola Joseph Kabila jusqu'aujourd'hui n'a pas de dauphin azana dauphin ce qui est dommage pendant 15 ans Joseph Kabila moni mutu capable ya ko remplacer était comme il n'a pas de dauphin ale bozoki ne malembe entre temps ya kobomba et selon calcul wana osali selon yo André Atundu Liongo et c'est possible ya organiser maponomi wana ba congolais ba kozela na sanza nini pe na mbulani yo tuninga motu no yo ngana za kozila te senya pe sa réponse pour seni moto alobi offre internationale na offre internationale ndenge bapinidi balobaka ifo ezala sanza mine nde na sali bacalcul mais sikoyo tozozila batechnicien bayebisa biso ekosala vraiment mikolo boni po te tosala nini wana
parce que ezali kaka kosala bakiti te kosala biloko boye te ezali mpe kotanga bato baye bakoki kokenda kopona bato bino na majorité na bino boza ba spécialiste ya ba manœuvre ya koluka kolalisa ba congolais parce que tango zolo bakotanga bato wana ministère ya plan eza wana eza na toute une direction musala nango kosala musala wa ndako kaki kopesa ba données na seni akoka kosala kaka bino bowangani bobosani yango kutukezalaka na ministère ya plan bo créer ONIP bozi mwana mboka Adolphe Lumano botie likolo ndeko na ngai ya mwasi Geneviève inagosi botie PCA na eloko wana mwana mai Geneviève amoni ke abatindinga na ke kufanzala zongi na parlement po moni eloko wana ti lelo to mona kabisika ya fonctionnaka te etikali bozo linga kokotsa kopesa raison ya recensement parce que biloko wana ndeko kati kopesa ba données na nani kuna bokeite bino na majorité na bino oyo même ceux qui balobi appel d'offres bino selon esprit législateur c'est que pendant les 5 ans bozo bongisa élection prochaine il faut bopesa misolo bozo pesa te est-ce que tango zoloba ozo se sentir à l'aise tango ozo défendre loko zo mona penzaki o ezana nzela te naza ko défendre loko te naza ko limbola bato po baye omoni tango baponi Tata Kabila président en 2011 tango alobi kaka na ba décembre bo alobi gouvernement bosala makasi te botiaka ndambo ya mbongo pote na 2016 tozanga mbongo te gouvernement bandi komilenge nzoka nde na kasi na sanza ya misato ya 2012 M23 bi bozosaka na biso tokokoma Kisasa yo okobanda kaka koloba tobomba mbongo alors que moto aza malade il faut soigner avant tobomba mbongo ya anniversaire bongo moto ya anniversaire aza malade yo tika ye bongo te yango wana mokonzi ya mboka na bakonzi ya mapinga basali te malamu tobenga na bato tobundi na bango ti mbula mibale eyengi koloba wana tokomi na 2014 tango basili itumba esili mais mabe oyo bango basalaki esili te efale sikoyo kozongisa bato ndenge bakimaki efale sikoyo biloko oyo bango bayibaki boluka kotonga ya sika tango bakei mpe bayibi kiti oyo ya seni bayibi à peu près 3-4 mille bapanzi yango na Rwanda na Burundi na Uganda kuna babandi kosala bakarte ya électeur ya bango moko po nini baya kotia désordre l'état akoki kondima makambo wana te seni mpe sikoyo atali abi sikoyo bato wana toza komaîtriser bango te il faut tokomande bakiti ya sika oyo ezali na babiloko mosusu oyo bango bayebi te de sorte que soko moto aye na kiti wana alakisi toyebi te yo triche yo fraude biso bato ya majorité toza na eloko moko te na kati toza obeoka bato nyonso toza kozila soko seni alobi boye so toleba gouvernement abundi po te asilisa matata ya M23 mpe abongisa makambo oyo M23 asalaki abebisaki wana ezali gouvernement mais biso parti famille politique ya chef de l'état elingi koba majorité en tant que tel majorité elingi koba nini lokola omonaka la dynamique soko ya de l'opposition soko omonaka G7 tout ça bango baye esika bafront citoyen voilà biso tozali wana ezotokisa bino toza na droit moko te likolo ya gouvernement toza kosibir kaka lokola bato nyonso yango wana mais quand nous comprendre te gouvernement ezali gouvernement république eza gouvernement république chef ya exécutif eza Joseph Kabila mais sikoyo soki omoni même ntango ozopesa baexemple Alain Tundu il faut moko boyebisaka bato bayebi peut-être mboka oyo te ntango kaka RCD Goma oyo ya Bazarias ebimi kuna batika bamutebusi kuna bamutebusi baye kobota ba Laurent Nkunda baye kobota
Bosco Tanganda, Bosco Tanganda, Baruniga, Makenga, et si la kate, les autres ont ADF nalu. Ce qui est une logique na binoan. Joseph Kabila outi kozala na est. Alaki bango kimia ezawat. Ce qui est landi mouvement wana donc eza eloko moko ekovandi sabino libela ya ketoko organiser yango bandeko ba congolais bazoluka alternance batia muto akokoka makambo kuna. Papa les bongote. Ndenge président Kabila zawana. Azali pona biso bana ekolo nyonso. Aux à la majorité, aux à la opposition, aux à la société civile, aux à la terre, moi na muke, aux à la PAC. Na le tomo ya mosala ndenge bapesi. Bato na nyonso tangi batomboki. Mais là nazo bundisa bango. Kabila. Nani akobaka bango te? Kabila. Aza ko bundisa bango pe azo sukisa bango. Problème ezali boy. Omoni bato mingi bayo baza kosala mabe ezali obe bana na biso moko tala malamu awa tango M23 ye ba député mosusu atiki parlement la so bato baponi ye akei kosola na M23 batiki nini ou bien batiki souci oyo président aza nango mpona peuple ke tosolola bakei na Gorée. Tout ça ndenge nini tout ça la boy yango eza malamu tozali sanga omoni makasi ya bamboka ya kala lokola la France lokola les États-Unis soko likambo moko eza koya oete ko elingi ebebisa ekolo mobimba to attaquer souveraineté ya ekolo bango nyonso bazali sika moko omoni rébellion ya est soko biso nyonso bana ya Congo tozala moto moko elingi kolobake tozala na baallié te autour na biso na mboka boye bosalisanga boye so na komi boye bino bokozwa boye mbe rebelio esila likambo te tata wa ekolo bakonzi ya mapinga baza kobunda po te basilisa ata baza komibimisa de temps en temps baza esusu ndenge bazalaka te. Voilà, peut-être que tokozongela makambo à Front Citoyen, il dégoré aux Pesabino, palpite moko makasi parce que depuis que bandeko wana bakindaki en tout cas na moni même nzoto na yo okondi bozo konda na kota majorité nazo comprendre te mais bokanga kamitema eza makambo yela kabino na lingina no toloba lokola tozana na secteur ya mampinga ngai na lobaka na télévision na lobi awa bokamati bandeko oya ngai botindi bango na Centrafrique esika oyo bemba kenda lelo bemba yewana kuna na CPI botindi bango est-ce que bakozonga malamu bakokumisa biso to lika mususu ekobima bolobi te eloko ezate tango bakeito yoki ya liboso non c'est bien c'est professionnel lelo to yoki que ils sont moins performants to yoki lisusu makambo a viol lecture ni nozo sala na makambo o wana la vérité ezaya ndenge nini na makambo koleka na bande kona biso na Centrafrique. La vérité ezali oyo yebi pe olobi yango te na bambari place yo balobaki ke ba violer tokomi kuna balobi te biso ba violer biso te balingi nde toloba te ba violer biso totindi délégation mobimba ya justice militaire pe kobosana te tata mokonzi a nommé moto conseiller maman mobimba Janine Mabunda de makambo wana ya ba viol otala yango otala bongo mboka oyo ezali ko combattre viol na ndenge wana yolo ba ke bayibi ko pona bato lokenda musala te ke bato mibale misato to mitano basali viol pona nini oya biso bazongisa contingent mobimba alors que ya ba français balongoli kaka bato na basaki viol boye pa na biso bato ya bikolo mosusu boye pa na biso omoni te ke ezali lokola mwa ingratitude bolamu tosaleli bango tosali mpo na oni bafuti biso lifuta ya mbwa donc yango wana oyo ezali kutu te koloba omoni eza po réforme armée omoni te ezali bongo te lelo oyo baza kotouche lokumu ya biso bana Congo nyonso oza majorité oza opposition soko oyoki ndenge nini toza kozwa kaka rapport te basoda na biso baza bien lelo kaka na lobi ekomi ke non
performante performant eloko nini performant eza kolakisa mindoki te performant eza kotambola na bajipi te performant elingi koloba ke ntango place oyo okomi kimia ekoti bato bapesi bino confiance bovandi na bango malamu ndenge basoda na biso kuna na bakote ya bambari bavandi na bato basepeli gouvernement est ce que bozokamwa te gouvernement centrafricain asengi biso te ke bato bakende andimi mpe conclusion ya rapport ya loni te ozala na mwa boule ke obi bazoluka nde likambo mosusu oyo biso toyebi nano te mapinga na biso basali mosala ya bien basoda na biso basali sacrifice mpo ke bandeko na bango ya Centrafrique bazwa mpe kimia bazwa mpe démocratie soko lelo baélection esalemi eza mpe mpo na bato na biso ntango ozoloba bazoluka balingi baloba ke bawana eza banani omoni mokili eza monene mokili eza monene bandoki basili te bawana eza bandoki baoyo balingi koboma kobebisa lokumu ya Congo baoyo balingi kolakisa mokili ke omoni balider congolais bayebi kopona bato te omoni kuna Kabila aza kodirige malamu te bawana eza bandoki wana batondani na communauté internationale diplomatie na bino ekufa te nde yango ekomi soko diplomatie na biso ekufaka yokanisi conférence monene lokola COP 21 esali soko sanza mobimba mboka 196 bachef d'état soko 50 soko 100 bazoluka ndenge nini toyokana bongo bakenda kopona be ministre ya biso affaires étrangères babi te papa yoyaka osalisa biso mpe ntango asalisi bato batombe baaccord bango moko bafrançais bakomeli balobi tata merci olakisi biso mosala malamu oyebi kosala COP 21 oyo boke kosenga mbongo moke biso bato tozala na forêt ya monene mai ya monene boke kosenga soki 20 milliards Congo Brazzaville ya 47 milliards boye kotinda moto azomaîtrise makambo te balobi boye kobanda 2020 bamboka nyonso oloko ya biso ozali na mbongo moko oyo obengaka na baloto masse commune ya 100 milliards bongo etikali wana moto na moto asala makasi mpo azwa soki opesi baprojet ya bien oza mpe na makambo ozosala bien okokozwa ata 50 milliards mais soki ovandi kaka okanisa ke bakopesa yo okobima na eloko te yango wana omoni ntango bato na biso bazongi ministre Bopolo asalaki restitution te na kama ekutu mokolo yango namonaki yo te ayebisi malamu alobi kuna tokei tolongi etumba kasi etumba esili nano te bino en tout cas eza filme bozosalela bato to eza nini eloko oyo yake baprime bamagistrat c'est une décision politique ya bolakisa na bato boke na cadre ya majorité bolobi to prime boye pour ke bamona ndenge ezaleli to eza décision ya PGR wana akozalaki asaleli bapeti na ye tout c'est vraiment juste il fallait faire ça et puis sur base ya quelle donnée oyo boprime bamagistrat tala omoni na mboka na biso de façon générale moto nyonso amilelaka bamagistrat na biso corrompu bamosusu bakutu ata baavocat na biso corrompu okenda na procureur général parquet général corrompu nzokandi boko bato na kati na bango baza mpe kozwa jugement ya solo soki basalisi moto mona atikali abi baza corrompu mais oyo asalisi nga malamu yango wana na concertation nationale mpo bolobaka ezaka na ntina te thématique 4 oyo ministre Thomas Luwaka azalaki président na mokano moko balobi te il faut tosala makasi mpo tolendisa bamagistrat na biso motema na kati ya mosala na bango babenga yango réarmement moral yango wana procureur général na mayele na ye alobi ndenge nini ngai nakoki kosala te nalendisa bamagistrat akanisi alobi te lokola bangala balobaka omoni soko mbinzo ekoteli nzete ekolia matiti nyonso kasi moko etikalaka
oyo esalaka te matiti mosusu ezonga alobi fo naluka natala soko ya solo bamagistrat nyonso bazali corrompu alobi sikoyo tokobanda kopesa mpo eza mbala liboso te alobi sikoyo bamagistrat baye bakosala mosala na bango na bwanya na dignité na kopesa lokumu bakolanda corruption te il faut tolakisa bango na miso ya peuple so eza moko toyebake magistrature mobimba eza corrompu kasi ye te alobi bo sikoyo nasala ngonga moko te so nasala ngonga moko baloba ndenge yo lobi aponi bapeti na ye soki tosali biso bamagistrat bakolobake o non eza bamagistrat bayokani basali cope na bango mpo ke baétouffe balalisa peuple mpo na kopona bato wana société civile a intervenu bagouverneur de province baintervenir bamikonzi ya magistrat baintervenir population mpe batuni moto boy yango omoni bango nyonso baponi boko bato te nakaisi bakomi soko 60 ya pamba eyi koloba te ke bango mosusu nyonso babebi te bato baza mabe te mingi baza mabe kasi tuku motoba wana ezali mpo kolakisa bato te tala na mboko na biso ata balobaka ke bamagistrat bazali corrompu tala baoyo tolakisa ndakisa na bango bolamu na likambo wana eza nini te bano bakoya nsima bajeune magistrat bakomona te non il faut tosala mpo moko mosusu nazwa litomba lina bapesi basanction positive faut mpe basanction négative ezala ya ke soki topesi baoyo bakado oyo bakolo kolia kanyaka place na bango mpe bakende kopema mais wana boprévoir te et aussi j'ai aimé parce que nakanisaki mpe ke bakopesa Joseph Kabila parce que ye mpe aza magistrat suprême donc basote ye mpe aza bon magistrat te kuna problème eza te mais oui seki bon aza non seulement magistrat suprême aza mpe législateur suprême aza commandant en chef de l'armée et tout ça oui ye aza kaka elembo bato penza oyo babebisaka magistrature to lokumu na biso na kati ya magistrature ezali bacitoyen oyo bamagistrat bango nde na kadi ya mosala na bango zela na tuna yo bango te parce que bino bato ya majorité bamagistrat wana il travaille sous pression na bino soki bakangi mutu na bino kaka yo wana obenyi allo monsieur le procureur c'est le porte-parole de la majorité présidentielle l'ambassadeur Alain Atundu wana ozozwa bagalon nyonso tie wana et je reçois les ordres qui viennent d'en haut n'habite soki likolo yango wana ezalaka oyo ya nzambe ou bien bozana likolo na bino vous devez libérer ce monsieur là je prends un exemple le plus récent conseiller spécial et chef de l'état Luzolo Bambi oyo tata oyo amonaka pasi oyo bakangi mokolo mino Congo biso media torelia tiboyi toyebi ata ndenge nini botikela ye toyebi nini ya pona batika ye est-ce que la procédure a été suivie batiki ye ndenge nini kaka bino nde bozo travailler je crois que tozana ba mauvais magistrat c'est parce que le système régime na bino oyo oza porte-parole ya majorité présidentielle yango moto ezoboma mboka oyo ezobebisa tout na bapression sur le magistrat so moto aza na mbeba ekoloba mabe na mosala na ye ezali likambo ya mokolo moko te elingi koloba ke mboka ebebi bongo ye abimi bo mboma mabe yo moko oyebi place touti barébellion babotomboki banini biloko mingi siko toyokani na Saint City tolobi te tosembola makambo ata yo oza na bana mwana moto makasi soko beti mbala moko abongi il faut betaka mbala mingi tango toza kopesa mbano na bamagistrat bami distinguer elingi koloba te ke bazali korécompense mpe baoyo baza mabe ezali mpo baoyo baza malamu
bayoka fierté ya kobima na miso ya bato basangisa bango na bato ya mabe te. Entre temps bamagistrat ya mabe bazokanga bango eza mpona propagande te. bosi botie bango bazokanga bango bokangi bango na boloko tozoyeba te. papa yo oyebi epai ya procureur général kendo tuna ye mpo soko nga nalobi na koloba oyo nayebi awa bamakambo eza koleka na kasumbalesa na aba na aru na lisala soko na wapi nayebi na lokolia. soko olingi oyeba kenda epa na procureur général. Ya ba Diomi boyebi, ya ba Christopher Ngoyi boyebi, ya ba Chaviro boyebi oyo bozo kanga. Ba magistrat wana yo yebi ata moko te ko tiko pesa biso exemple. Et puis nazongeli mutuna na ngai. Ndeko oyo ya Mino Congo botika ndenge nini? Bakosela ke makambu. Qu'est-ce qui s'est passé na place wana? Toloba. Moke na toloba pe vérité. Na mokili mobimba moto soko asali mabe yambo te bakata likambo na ye balobaka na ye ndini bamosusu. Soko opesi caution boye okobima na boloko kasi ifo vanda soko otamboli mokili mobimba caution ezali bongo epa na biso nde caution ezali mpona liberté provisoire. Voilà bapesi caution na ye pour la liberté provisoire. Na wana tuna kenda kuna epa na bamagistrat okoyeba. Bon soko oyo moko tangi bandeko Christopher Ngoyi Diomi nini yo moko yebi eloko nini bakangeli bango eloko nini bamagistrat wana est-ce que basalaki mabe mpo bakangi bango est-ce qu'ils aient faute na bango to bakomi na niveau moko que peut-être soko barempli bacondition ya grâce bakobima mais bakondamne bango kokondamne bato wana ezali kaka bato opposition te. Nga na kotanga kombo ya bandeko na nga mosusu te balekisi mbula mibale misato na boloko neti banani ya majorité yebisanga biso toyebika ba Yves Makwambala banini oyo bayanama. Alors wana oza kobelela mpona opposition vraiment ministre moko te atiki gouvernement akoti na boloko nani vraiment député moko te basi bakangi na boloko ya majorité. Bon nga nayebi te nga nayebi ministre moko te oyo ya régime oyo bakangi parce que asali mbeba bakangi ministre. Oyebi ministère ya développement rural oyo azalaka kuna avant aza wapi aza wapi siko azenda wapi alongo oyo bena ministère ake makala tala na parlement badéputé ya majorité boni bamosusu kutu yoka bamosusu kutu balongwe bakomi na G7 mpo nini o député na biso botikaki ye bakanga ye mpo na nini tala la justice etalaka moto te bango batikaki kaka moke bakanisaki ke bakokosa basango nzoka nde pape vigilant alobi balingi bakosa basango nanga ayebisi bango abi botika bato wana biso bakristo toya nde mpo na bolingo mpo ya masolo moto oyo alingi bolingo te alingi masolo te oyo alingi liwa botika yango wana omoni bakristo baepiskope na biso babi te lokola bolobi ke bokoya nsima na biso le 16 te mbala oyo biso tokosala yango te. Yo en tant que porte-parole ya majorité Joseph Kabila akokende to akokende te akorespecte constitution to akorespecte constitution te nde place wana lokola ye moko azoloba te peut-être à travers bino tokoki koyeba quand même sa volonté d'organiser les élections. Si oui, est-ce que azondima kokende tote alobaka nini ye azali garant ya constitution elingi koloba boye mondimi ya mobekoli konzi mokengeli soko mobekoli konzi elobi ke mandat ezali 5 ans non renouvelable akosala te ezala ndenge wana soko mobekoli konzi elobi te article 64 moto azosala ndungu mpo kabotola pouvoir avant que mandat esila batia ye pembeni akosala non moto wana aza moto malamu te. Oui, mais respecter constitution na respecter constitution bongo sikoyo aloba nini mais abandi koluka dialogue mpona kopartage échec na baninga dialogue mpona échec te
tozali bato ntango bapesi yo mission fierté no eza nini obi nasali boye mais oyo nakoki te oyo nasali eleki oyo nakoki te mpo moto aza parfait te lelo oyo bozotala Kabila aza parfait te bongo na opposition nde bato wana baza parfait baoyo bazalaki na biso nde bakomi parfait mpo bakomi kuna botikali kaka na kopale ya koloba toza majorité en fait lelo toza jour nini toa vendredi dimanche marche majorité batondisa stade de martyr lobi opposition abenga bato okomona kaki en tout cas bozali lisusu parce que un bato bavide G7 ye wana bimi bon Moïse Katumbi babimi bakamere babima donc bozotikalaka majorité ya kopale bon lokola yo bandi na soki omoni soki dianzenza soki vangu bakufa kala lelo yo tokosenga bango te babimisa biso banzembo ya sika soki wana ezali na ntina te mpo toleki yo moko olobi te tozali majorité eyi kolobaki lingomba ya bato na biso eleki ya bango soko bolingi soko bino botondisi stade biso bato bakokenda ti triomphale ti baoccupe stade Tata Raphaël problème ezali boye toyokela peuple congolais mawa tozongisa riske ya bitumba simba moto moko akei na bakongo epa babokilo biso bakinois omesani kaka poulet omesani soso poulet omesani nyama omesani madesu akomi akuti wangila wangila iloko nini tengaliaka yango tengalia papa tozaka na yango alali na kati ya butu baoka moto abandi oganga wangila pe naliaka ekoloba nini asali kaka lofundo ya pamba sokokuti bato baza kolia lia biloko wana mpo eko koboma yo te mpo ebomaka mpe bato te mokonzi abengi yo boya toyokana yaka toyokana mpo kopesa makanisi na yo ndenge bato bazokanisa ndenge mosusu mpe bazopesa makanisi na bango sikoyo yo lobi okopesa makanisi na yo na dialogue te mpo na nini ozopesa makanisi na yo libanda mpo kaka kotia biso obrouye kaka biso boye biso peuple congolais tozwa nzela ya kokenda te vers l'émergence natuna te mpo nani natuna te mpo nani yanga mosala nde yango wana siko natuna te mpo nani yebisanga oyo nayambi aza moto ya opposition oyo nayambi oyo aza moto ya opposition nayambaka bato tu opposition majorité société civile si tu es convaincu ya makambo olobaka le cas botika biloko wana ya komenase se réunir bovandi ale na bagalon ale toleka ye jamais je ne fuirai ce pays bokoma yango jamais nakokimaka mboka oyo benda